Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informer sur notre devoir. Deux fois tu m'énerves. En quoi, maman? Parce que aujourd'hui la Vital Camille est bois dans mon cas. S'il vous plaît, soyons peut-être tous à la nan tout ce qui va sentir n'a pas une. Soyons sérieux. Oui. Caméra ça congolais. Pour bien moi dans mon cas. Kabila Kanambe Azalaki président de la République na Congo. Azara congolais. Voyez, Kameri n'est pas un congolais. Bande kota mutozo ya verbino. Tozo kota lisabino bo solo bo dutete bo dutakaki. Toti ka sentiment. Vital Kamere wakanringi faut le bara bien. Comment est ça elongo la ramine sozo tanga rwaka ezaka wakati me rwaka ningi wana tango zo tanga kombo na ye waka ningi rwaka ningi faut il faut ezala c'est un Rwandais burundais. Mon malin de couple. D'abord pour votre information celui qui va péter na tika londi va caméra tika pour lingete caméra pe na desi kana ye patika londi va papa tente alinga pe papa tente parce que moto ya boye malinga mwana papa Etienne mwana papa Etienne Félix Kechulo ba biso ki alinga kai alinga fatite grand frère nanga wana eza buzo ba bokonzi bazo ki bazona na vota caméra na alinga caméra pour appuyer bokonzi caméra c'est un traître autre ko yuko bon mama na mon côté caméra c'est un assassin. Assassin? Oui. Aboma Jijiani. Procès Zali. On lui a dit Jijiani. Diela malama toko kende qui est caméra. Ok. Aboma Jijiani na procès na ye. Aza ko signaler mutu bacha ba sa crash ne. Au moment où il va changer crash ne va changer moto kufi caméra. Et avant ça amenaça procès na mobimbe Zali. Amenaça Jijiani, amenaça ba juge. Abi aux hommes de négocier. Donc, Katumbi c'est dangereux. Son frère, Tiba Yebongo Foko Keba, Bato Yoba député, Oana Kaka, Ba ministre Kaka y ensemble, Ba Yana Union Sacrée, Nini Yamala Mouto Malora Basana Union Sacrée. Si pas sabotage. Caméra c'est dangereux. Vous comprenez quoi? Caméra c'est un élément à craindre. Abibi prison la logique des choses. Caméra quoi que ça sous la scène politique parce que à quoi qu'on soit dans la scène politique même parti politique il fallait pas vivre sa moto sous comme moto. À ça les tourner. Tourner on est à trahison. Le Rwandais sont des traîtres. Oyebi ke biso tozo bomana batala babomi biso ebele yoko ke conseil la négociation étant que qui Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informer sur notre devoir. Maxi Balandi en Pifo Télévision, Bokamati Biso, ça salit plus de partout. Boye Bolon président Balandi Biso, Bissika Biso. Boyali, Tokoso la Mokolo, moi, les actualité politique en Boka Congo, Boum Messeno, et le monde en Boka Glou et la Panthère Noire. Insistance, il y a mon Boka Vital Kamere dans le matériel dialogue, Autobengi Boyo, entre Biso, Rwanda, na Uganda. Pourquoi Ndeko Kamere a télémé le Cambo et Rwanda, tout le monde qui boni bon pendant de Konoel, Tiana Lobiete. Kamere alingera toujours se retrouver na kati ya ba sauce nyon ce sale makana mboka kaka na côté ya mabe. Pourquoi tout le monde qui est na Rwanda boni akene kotika bangombe pa bini na feti, tout le monde qui est na Uganda alaki à l'aise, c'est comme si azali penza na kati ya mboka na ye, mais awa penza atika likambo e na penza milolo ya dialogue entre biso na ba rebelle et quoi la penza ikambo ya malamu te. Distance ya chef de l'état na Vital Kamere, ça sent très mal 2023. Toke toko suka boni toko simba penza makambo kili ya mida chature makambo ibele ma panthère ko panzan teke mokolo mo le seki na banso boya la bewana ba révélation très troublante
après penza passation il y a commande entre général Chiwewe na général sortant mon amboka général c'est mbala oyo penza ça marqué ba révélation makasi sur sikibimi obuna ki général ka son bodi bona ki na zambo etant cible nkuna na kinga kati bakangi ba Rwanda misu basala même ba église côté ya maluku bateka pe bato kambo wana ebangisi bato Moïse Katumbi aleli mokonzi mboka ibe 40 députés débauchage batelemaki na pouvoir passer et on mokonzi mboka a sali même système est-ce qu'il ali bongo toté mwana mboka mo ponte mbote Ndeko Sylvain bonne santé en tout cas Dieu fait grâce kimi ali nangolo nzambe ki ça c'est na capitale kibe koti. Bon, en fait, affaire Kuluna, qui m'a pendant les quotidiens parce que Kuluna Bazali, Bazako erré. Donc, tu n'as conjugué verbe erré, ça veut dire, tu as vu sur signification erré. Voilà. Oui, tu as vu sur signification erré. Donc, tu as beaucoup plus de danger parce que Bazako erré. Alors, c'est un qui cause en moi, cause en mesure. Donc, au canon, il y a quand Penza Kuluna Ena. Pour la liberté, mais la libertinage. Au bango bazar au salé là. Parce que tout le monde a commis au banga siko, kozonga ndako, ata 20 ans, on doit se commis au banga. Ntina te kumuna au calé on a point à venir. À Katoma City. Voilà, tokozonga les camps. Et attends, tokozonga pendant ma cambo ya Rwandais. Kasi to kenyembala moko manamboka Vital Kamerhe. Albeto ki na boyokani entre biso Uganda na Rwanda. Tala, Ovin Ndeko Sylvain, deux fois tu m'énerves. En quoi maman? Parce que Ozoben a Vital Kamerhe bois dans Mboka. S'il vous plaît, son peut-être tous à la nous tout ce qui va sentiment na pembeni. Soyons sérieux. Oui. Kamerhe za congolais pour bengi mon Mboka. Kabila Kanambe azalaki président de la République na Congo. Azara congolais. Vous voyez, Kamerhe n'est pas un congolais. Bande kota mutozo ya verbino, tozo kota lisabino bo solo, bo doutete, bo doutakate. Toti ka sentiment. Vital Kamerhe wakanringi faut le bara bien. Comment on est ça et l'ongo la ramine ou sozo tang raka ezaka wakate me raka ningi wana. Tango zo tanga kombo na ye waka ningi ki roi kaningi il faut ezala. C'est un Rwandais burundais. Mon malin de Congo. Kamerhe c'est un mordant, c'est un dangereux. Kamerhe est un outil pouvoir. D'abord pour votre information, celui qui va pas tirer la ronde de Kamerhe est attiré pour l'ingéter. Kamerhe pe na desika na ye patika londi ba papa Etienne alinga pe papa Etienne parce que moto ya boye malinga mwana papa Etienne papa Etienne Félix ke Chulombo ba biso ki alinga kai siko to bani parce que alinga fachi te grand frère na nga ba lobiete bokonzi bazoki ba mbaye na Nairobi wana eza buzo ba bokonzi bazoki bazona na vota Kamerhe na alinga Kamerhe pour papier bokonzi. Kamerhe nous a toujours écrit pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila. Tant mon tabon, on a ça la repentance. Repentance, il y a ça là pourquoi j'ai quitté Joseph Kabila. Avec ça, c'est cause. Prochaine marteau, kangi parenthèse. Kamerhe a profité de la baisse, na biso ton a succès, na biso bataille IDPS. Vous comprendre? Pour IDPS, tu as déjà majorité, ça parti à peuple. Vous avez Ndeko Sylvain. Kamerhe, nana kolanda Kamerhe. Nana ebi Kamerhe. Tu as vu biso Kamerhe, c'est un traître. Oh, Outaki, Joker ya Kanambe. Ozolanda. Kanambe t'a sera babeki na 2006 c'est qui Kamerhe. À sachant bel et bien que c'était son frère Ye Outou, on a tout dit. Mais Zumbo cannabis soit s'accaparer nango. Au moment où Toloko la Kamerhe, ça trop dangereux, hyperment dangereux. Dans quel sens mon frère? Kamerhe est en tozu pouvoir talandenge a komboli bato asisi bato obika moto asisa bato na poison kunezaka Kamerhe très bien bezaki COVID-19 Covid awapi na ba Julio bakenda paix à son âme et belé ya bato bakenda Kamerhe c'est un mordant, c'est un élément à craindre. Le loboye to kondongwana na Rwanda M23.
Au Rolanda. Na Uganda arbitre. Uganda, il y a arbitrage à l'Okuta. Kamere approuva biso qui n'est pas de notre. Tozonga si matin de Kosivin. Voilà. Tangu James Kabarebe mutazo obundisa biso na Kagame. Nana yebi angote. C'est connu de tous. Oui, mais il y a que fête ya mwana James Kabarebe. Ozoyeba ake kopesa na coutume na bango ba Rwanda kuna ake kopesa 30 ngombe. Nana bosani histoire wana. Tobo sana te tozonga na sima. Akei na mariage à James Kabarebe bazoko simana ennemi numéro 1. Ce qui dé ya Congo, c'est son ami, son meilleur ami. Son frère ayeko chola bande kona biso ya est na bamna 15 mbisi. Kuna rien 30 ngombe koto bambisi 15. Koto bambisi 15. Kamere c'est un traître otokoyi kobo mabay na mon côté. Kamere c'est un assassin. Assassin? Oui. Aboma juge yani. Procès Zali. On va dire que juge yani te. Diela malema toko kende qui est Kamere. OK. Aboma juge yani na procès na ye. Aza ko signaler mutuba cha papa sa crash ne. Au moment où il va changer crash ne va changer motakufi. Kamere. Et avant ça, a menacé procès à Mobimbezali. A menacé juge Yani, a menacé ba juge. Abi a beti tolo, il est auteur aussi hein. A beti tolo ngai na zama nga ba mekaranga te ngai. Aba ina repelisa bino moto hein. Terme mo ka lobaka boye. Oui, ngai na repelisa la bino moto. A menacé ka bango. Menace wana juge Yani azo ina ndaka kufi. Procès silate. Caméra boma pe atika lelo tomoni caméra lelo azongi na scène politique moto ayibi mbongo ya mboka. Je regrette beaucoup pour la madame Amida balata mutu normal simple mutu toi qu'on dit mais moyibi à niveau ana les français c'est pas moi ba français ba loba dis-moi qui tu fréquentes je te dirai qui tu es. Donc on fréquentera moyibi c'est que pas moyibi pourquoi quand c'est mettre pinda pour ayibi ba dit la mobile que c'est un voleur. Accompagné et pas ba Rwandais. Na pire esprit ami da blom subo sala. Total abino. Ami da sen. Ke, akangi se mettre pinda. Les acquis de soi ba bengi ça qui ba. Peu importe. Soit to tchèque na ses apona jibem pia. Oh mais je dis la vérité. Soit to tchèque pas ba bota na bana. Jibé c'est notre frère 100%. Des pères et des mères. Ami n'a pas de pères et de mères. Ami da ça 50, c'est indienne. Oh. Oui. 50% indien, 50% tabandundu. Mukongo te ba ça seki banza. Ah, maman. Ceux qui te tiennent la reine à ce point de jibe babota ne bana. Bana biso bana kati. On comprendrait. Mais si ça dépendait que na trahison ou que na kosa et pas James Kabaré ba que na mariage wana ou accompagner moyiba mobali na kameri. Papa lobi ba inviter biso bato. Non, attendez. Ya ko boya. Papa nini? Wa moyibi. Papa Vital Kameri. Il faut koza na soni. Mobala moyibi. Mokimo mbabe mobali noza moyibi ayiba mbongo ya mboka e obeta tolo mobali boni bobo pona ni mosisa soni tokatango. Il faut avoir la honte. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Biso basi to yeba ba secret mibali na biso. Oyebi ke mobali no aza moyibi mbongo bo rene na nga moyibi mo kangisa pe bato ko kanisa te so to fanda kimia boto banga ramida to banga kamere to ko sisita te loro mboro na Congo mais to boy parce que notre frère toza besoin to tia kimia. OK. Vous comprendre to banga bango te ba mi yibi na mo sa mobali po bakanda sobeya ami do zonga endi mbangu benjen pe ba bomba benje bele ba bomba congolais kune avant na quoi na ye Kamere c'est dangereux. Vous comprenez quoi? Kamere c'est un élément à craindre. Abibi prison la logique des choses. Kamere a quoi que ça sous la scène politique parce que c'est un voleur il y a nation. Bakita qui Bakita parce que à corrompre. Bon, il y a bien ça bon on a ce que ça.
procès à 100 jours moko bimeza wapi yebisanga so bakite nana zwangu siko te yo pesanga imoto la kisanga imoto azomboka 100 jours mwana mboka Vital Kamerhe na kati telo mwana mboka totobeba na siko bien kete émission ba mona ndeko longola ndeko longola mwana mboka mais ba mona te longola na boyi longola Kamerhe za congolais Kamerhe na kati ya makambo na te buzoba mbongo na siko zapi mbongo ya 100 jours eza wapi toyebi te totuna buzoba Kamerhe c'est un voleur oyo bazuzi na biso mayele basambisa ezaka en plein bon date elandi bakobeki na biso nde lisolo yo landa procès nano alanda procès o procès biso tolandi mokili momelandi moyibi abeta munoko moyibi professionnel na logique des choses oui Kamerhe yango na zolo baba tebele bazo ko condamner oh non botika ko condamner Fati grand frère na gagné pour rien justice ya dépôt de mesures ba zuzi ba traître ya Congo oko na ndeko Sylvain combien de fois président étant que garant à nation magistrat suprême a longoli ba miyibi a changé ba tebele tout refacha ba bébé nde ba koma ba zuzi ba tonner surtout bazo ya bazo corrompre bango matata pona l'équipe à corrompre caméra ya corrompre bonzo mona ke mbongo o eza ke bayibaki esike kei ezate mais moto wana moto ayibi mais après si bino mbongo bobimisi pour président baki justice eza indépendante et ça la musana na indépendance ba komi ko hiba ozona ndeko Sylvain moto kwa Kamerhe na logique des choses ba ko quitter été parce que mbongo to monité ndenge babimisa ki babisa biso ke mbongo wanda siko ekei wapi pour procès alaki en plein ne bosa biso population compte à rendre que to a quitté Kamerhe parce que ça y était mbongo mutazwa ki intel Kamerhe banda moyibi lelo te non c'est mbongo procès 100 jours oyebi mbongo ya nani ya nini il y avait 15 000 wanda ki kolia maya 15 millions wanda kolia maya ya pétrole ba station ba carburant etc. Kamerhe banda ko lia ngo mbongo wana ne sekinda c'est un voleur professionnel à quoi qu'on soit dans la scène politique même parti politique il fallait pas bimisa moto moso sous comme moto asali tourner wana eza ya trahison le Rwandais sont des traîtres oyebi ke biso tozo bomana batala babomi biso ebele yoko ke kosenga négociation étant que qui Kamerhe azana un rôle politique na moko ezana azalaka Dirkab ya chef de l'État il ne plus siko azo ke kosa négociation médiation en étant que qui il semblerait un bon gouvernement pour la caméra ça tourner wana mais caméra il semblerait atangi komba mokonzi mboka te atangi komba mokonzi mboka te bon akene ko sala nini médiation oya ke ko sala na azali ko luka ndenge ni ko faire asseoir lisusu ba Rwandais na kati ya mboka na biso Kamerhe balobi il est le seul congolais à komaki tina entrée à Bunagana sans que lisasi ebetaye sans que asololi pe na ba Rwandais abimi azongi tandis que combien de bateaux biso totinda ba kende kombe clair ba solola oyo babima bakanga bonga notage oyebi yango te ozona ndeko bankumu to benga bankumu ba chef coutumier ba kenda ba ke kosola ba sa médiation les deux côtés bakanga bango bazwa bango comment que faut négociation pour libérer bango maintenant ni Kamerhe akei azongi sene sauf ça dit beaucoup Kamerhe aza dangereux ceux qui tozomona kaka Kabila Kanambe tozonga pe Kamerhe keba virus mususu c'est un danger permanent une bombe atomique tozanaï vous comprendrez très bien une bombe atomique tozanaï donc à part Kabila toza suna Kamerhe dans le kaka dans ba kaka ya mboka je te le dis oza Kamerhe Kanambe Katumbi ce sont les kaka mais mon frère je te le jure les kaka ya Congo
nde bazwa ko déranger biso na order na bango ya mabe ba ko tsamboka na kaka na solo na kaka ba kaka. Mon frère, c'est quand je te dis ce qui est vrai aux autres c'est kangai. Mais nazo ebisa zwa kaname, katumbi, kamere, les kaka. Au Rwanda, les étrangers ba kaka wana. Baza nuisible na biso na santé na biso ba kongomani. Baza kozangisa biso kimia. Baza kwa liandi na nzoto. De sengeli ba kaka wana ba longola ba. Mwana moke sora sa suminya ina pampers na ye. Osoko longola ta sarani. Akotungisa. Notungisa. Même atayo mokolo nya ina nzoto kovanda kimia. Ozanga kimia. Saka sende. Oh ndeko. Donc okozanga kimia na nzoto na yo. Voilà. De la même façon tozana ba kaka wana esengeli ba longwa na mboka na biso ou soit pe ba koyi kolongwa bongo te ba s'enrichir déjà ebele ba kangama ba kende. Pour ça to bito kanga bango ali justice na biso faible lokola courant ya commune mon otanga te. Tant mieux ba bimaka na mboka so na mboka na bango. Pour justice na biso ça justice à foin. O maninga na yo ba bimisa biso ba paquet ba boyika. Nga zela jour muto obomanga donc été. Pour ka nambe ka tanga vandi caméra bomia vandi katumbi vandi bokangi bango te. Bo sala abaje. Voilà, merci beaucoup. Tu vas aller pousser na maso na biso ya mokolo moi lelo elongo na mwana mboka. Justice o me ponaka bilongi ya batu. Kadambe batangi na procès ya Chebeya. Bakangete babenge ya kosamba aboyo ya. Ati unité, azana makabo. Quelle inimité? Ya Buzomba, ancien président Bago bakanga ki ndenge na mwasi na ye. Bakanga ki ndenge na mwasi na ye. Ba président belo bakanga ba ndenge ni. Quelle inimité? Buzomba ni. Voilà. Maman Panthère, tout pour ça dans mon cœur. Émission à mon colon moi lelo. Maman Panthère, elle est pensa ndeko Moïse Katumbi akolila lobi était pouvoir ya ndeko Moïse Katumbi longola na kotika na même rythme na bato à 18 ans o bakomi ko somba bato ba sombi 40 députés na ye et Cameroun appelle la députation et puis na leki des propres parmi ces 40 députés. Mami Chomatoko na Ngola zolanda biso basala nzambe ya pas Alpha Gendapi. Pour la monika na yo senga délivrance makasi bande ko na bino te oza carence bande ko azala gouverneur na tunio so za na carence bande ko gouverneur à Katanga azala non peu importe mutazala tozala na étranger net kana mais c'est un étranger Katumbi c'est un étranger ce n'est pas ton frère toza ba 20 heures yo ko lugo kanga mutu azali de konote bonne Katumbi aleli bozu 40 députés y compris de connaître na kati. Ezanga quelque part d'abord dans Roloba. Avant la zone la zigi. Avant la zone la zigi. Non, il n'y a pas ça caca. Oui. Avant la zone la caca ya zigi, on profité de ce souvenir là. Couple vini na Norvège, papa vini, puis maman Myriam na Norvège et Sika Bazali bazolanda. Na pesi mon bambo tebele. Voilà. Au moni moto lokola Ndekone Abraham, hein, c'est Abraham Soriano. Abraham Soriano. Ah, ça même pas Ndeko ya Katebe Katoto. C'est son frère ya Katumbi. Ya Kaka. Kota bon maman. Aux Hollandais. Très bien. Vous pensez que Abraham a connu que Sorazaki Ndeko Katebe Katoto, d'abord président de l'équipe na Mazembe. Président ensemble pour la République. Il y a ensemble pour la République ya Zambie. C'est normal. Oyebi Ndeko Sylvain, Abraham Soriano député. Oui. C'est un Zambien. C'est le frère propre à Moïse Katumbi. Preuve en est. Tala dans bateau yo, bazana. Est-ce que CG Kabouya, s'il vous plaît, mon secrétaire général. Et ça envoûtement complexe ou quoi? Politique. Non! Alors, sunga mon candidat, à soutenir mon candidat. Si tu commences à sunga, apport n'est pas toi, on a pas apport n'a été. Tu as besoin de majorité en 2023, n'est-ce pas? Il y a Toboy, pourquoi? Parce que tu es sûr qu'à trahir son propre frère pour intérêt à Mbo Canabiso Congolais, à trahir son propre frère pour un grand frère Nanga Félix, tu es sûr? Communauté zambienne négociée là.
Tous ceux qui communauté zambienne qui me batindie. Il faut faire attention, Yangi sous roche. Oui. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de Sylvain. Oui. Parce que ce monsieur, à savoir même soi-disant un député congolais, mais à une équipe naïe, et ça na Zambie, avant d'aller na Zambie, awaya kaka ceux qui bazana plénière tonini, à Katisi rivière, aye azu niniti, Lubumbashi, azu avion aye kin. Mais sa famille, bon tout na moi si na bani bazar, bavanda même à Congo. Monsieur Abraham Soriano, le député, les frères propres de Moïse Katumbi. Moi, si d'abord on est basé en Zambie. Et c'est les frères propres de Moïse Katumbi. Vous pensez que à Kobo y a un déconaillé, tu as trahir un déconaillé dans l'intérêt à Yabiso Congolais? Or, qui est un déconaillé? Est-ce que Bobi que Katumbi Kaka Ziggy Azam Moko ya bato a financé la guerre ya Mouzé Kabila. Donc rébellion. Rébellion à Mouzé. Ya Mouzé a financé. A financé. Si rébellion si guerre on est si ba ba su aye azo akanga biso je kamine. Azo cuivre na biso. Batuni ba biba sambisa ye alobi ye azali Zambie aza congolais te. La foute en nyongo na ye. Ba foute en nyongo na yango akanga biso ba cuivre. Nani abosani yango? Très bien. Oui. Donc, Katumbi c'est dangereux. Son frère, Tiba Yebongo Foko Keba, Bato yo ba député, Oana Kaka, ba ministre Kaka y ensemble, ba ya na union sacrée. Nini ya malamu to malonga basa na union sacrée. Si pas sabotage. Soit ministre ya transport. Comment on est? Cherubin Okende. Tala denga sa sabotage ya transco. To mona sabotage et salama. Transport azara air moko yindi a. To lobi mamba carburant. To lobi carburant mais to lobi transport. Bata transco ba grève. Et keye zongi. Ba sabotage azo sa la transport. Mi tuka l'état oyo président grand frère nanga asombi. Pona biso ba leki na ye ba maman na ye ba papa na ye ba ndeko na ye ba congolais ba de père et de mère ba salela ye azo sabotango na profit ya Katumbi ne Katumbi fera mieux que bien nani grand frère na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ozona na négocier. Mais c'est tout le monsieur tala bato surtout bazana kati oyo ensemble ba ya union sacrée nini oyo ba sala ya malamu. Si pas sabotage. Il faut qu'au banda et loko oyo, les caca sont très dangereux, sont des traîtres. Les caca bazawana, donc lorsque je dis caca, Katumbi, Kanambe, Kamere, les caca. Bakoti kamboka na bisote. Alors ceux qui te bengani bangote. Ba député wana baye parce que ba moni politique que ba kangi toutes les jours ba entraîner communication coupée. Kagame azana communication té et l'autre côté ba Zambie de leur côté parce que Katumbi travaille pour Kanambe. Kanambe travaille nani oba ke papa ya politique ya Katumbi ezali Kanambe Hippolyte Kanambe. Katumbi azaki politicien azaki commerçant na mboka na bon prévenu na Zambie poso wangani kazaka Zambien te moto mayebi ata lingala te ba yo tous ces temps congolais à solo oyebi lingala te ovanda wa poso kolanda ata mokia yebi te yo kene ko sala ye interview kene ko tuna ye so ki na ba chani ba Peter Tchani va traître à Congo. Mon pandisango, ça peut s'attendre, c'est pas un étranger hasard traître à Congo. Moto azobo mo ba congolais, bande kona ba congolais, moto akanga bo solo topé ba bien à l'état. Ah donc on ça va cuivre. Hein? 10 filles iranium et kenda wapi pendant lorsque y a salaki nani gouverneur ya Katanga 10 filles ya iranium
elimwa kaka boye ozona ndeko Sylvain donc bato wana baza bato oyo tokoki kosala bango sous confiance so moni moto azokangama na kaka kwa katumbi kaka kwa kamere kaka kwa kanambe ce sont des traîtres ya Congo po ba traître ya Congo baza ebele bao ba sacrifier Bunagana bao ba sacrifier Mboka bao ba kotisi ba rebelle baza ebele ba collaborer na ba kaka ndeko nanga na zoyebisa yo eloko wana eza hyperment dangereux yongi Souroche bato wana ba député wana ya Kanambi ya Zigi pourquoi kaka baye na virage oyo na temps oyo kala wana bazalaki wapi tout ce temps bazalaki wapi il faut okeba na eloko wana keba na eloko wana eza na waze kwa loba misemo waze kwa Félix waze kwa loba soko moni mwasi bokabwani na mobali moko na bino akei moko akomoluka zonga keba seka bosana keloko baye kozonga pona nini baye ko mission na bango eza nini mais bango balobi ete baponi quand ya peuple baye ko soutenir mokonzi ya mboka tant ya kopona quand ya peuple c'est les kaki mais tant on va papa na biso ba Christophe Lutundula déjà bato ya intérêt faut faire attention ya bana biso yangi Souroche ndeko bakobaluka on comprendre politique oyo tata na bango Katumbi asalaki na Kanambe alakisi biso ke bakabwani biso bato bato basala bango confiance on comprendre babima bleu babima bakomi baservi Katumbi Dieu soit loué nzambe apesi biso na mabolingo na ye mwana ya mboka na mutu ya Congo kaki na bango komi mabe ozona na ndeko les traîtres à Genève tala bango na moto na kwanda ye bakabwana do bayaka pona Congo te bayaka pona kosala congolais mabe pona kosala Congo mabe ozona na ndeko oui très bien alors kaki na bango baby bao bazaki fidèle na lupe loyal na kaka wana batikalaki bamoni te tozoke na virage ya baélection boye bakovotaka biso lisusu te boye tokoperdre bafandi batie mayele na mesa bakoluka nino esengeli koséduire lisusu peuple to nino esengeli kosala mpo amoni ke population alingi président na ye biso tolingi président na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est notre frère, c'est notre sang. Il faut beaucoup l'aimer. Vous comprenez quoi? Bah lui ko sala moi mascarade on va ko s'aligner derrière pendant que le chef lité bango basalaki wapi. Le moment rotel sa vraie face na bango zaki eh ba papa na biso ba Christophe Lutundula basaki vraie face. Christophe Lutundula obite ngai nazana pona nation. Nazana pona Katumbi te voilà. Vous comprenez? Attendez ça qui vraie face. On fallait pas ça suivre les guides. Mais bah préférer qui bah fanda bah bon la comique qui n'a sous que zo simba souté bah ça les stratégies faut au Keba. Voilà. Keba nando qu'il faut lier la fourchette ya Molaï. Voilà. Merci beaucoup maman Panthère to ali ko poussa na lina cannabis sur mon colon moi lelo on a penza maman Panthère ali ko pendant te ko bodindo pour ko sur la penza masula politique mboka Congo to bakabongo miseno pour mon motion oyo penza bande ko batie contre ministre ya transport mana mboka chebe on kende pe ba député ka ensemble bango moko wa des distractions pour ba la ki sabiso tie baza pour biso ça j'ai des chèques sacrifices hein OK bazo sacrifier o ramtake kota kuna échec et mat où j'ai des dames, pas sacrifier 2 pions, 3 pions, na souka dame. Abomi au génios. Faut au Keba. Voilà, maman Panthère, tout le monde besoin de histoire générale Sylvano Kasongo, à qui pas na souka à Kinshasa, à qui au Kangane, église mobimba ba Rwandais. Église mobimba ba te akamatu ya ba Rwandais. Population da dénoncer à Betty Kelelo ba konduba ko tala na etani bilonge be bona kinga ouais il va joindre les alliés totalement biso tout le monde ngo be na kinga kati pe tamba kiti ba sui ba Rwandais kuna na kati effectivement siko tango population nazo ko sa mosa yeka songa boy mosa la population boni bona yemo kwa yebité
Yemoko aboyi. Donc population aza ko sala mosala. Ndeko o komona. Tango c'est population parce que population de ngazana exactement. Pour population alignée président, to ligne président na biso. Toza derrière bato ba mi kosamate. Toza derrière notre président de la République, Fachi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi na ya papa Etienne Tshisekedi. Donc toza na sima na emo na maman Marthe. Vous comprendre? Oui. Population comme ko sa mo sala ye moko. Ye kasongo distraire ya mbongo soki ya kanambe ya bakaka ako distraire biso population batika ko traquer ya ba kesikala ka wanda zaraki. Soki population te muta alertaki. Mais asali annonce moto oyo bakomona asimi wande to abeli moto boma wande bakanga ye tata boni. Kasongo aso protéger ba wande pourquoi? Aux autres, il faut se poser des questions. Maintenant, moi, ça, des fois, ça m'étonne. Pourquoi les Rwandais sont protégés dans notre pays? Mais toujours les bâtis. Au moment où ils vont agresser, pourquoi? Oui. Ah, mais oui! Na pire esprit, la réalité des choses. Baza na Rwanda Air na bango. Biso pe tozala ba soki ba Congo nandi biso. Wa lokuta ba somba lokuta ba ntono Rwanda. Et pas kanambe. Totie wa biso ba avion de disposition. Ya ba Congolais o baza na Rwanda babima. Ozona nandeko. Les plus diplomatiques on est quoi na impact international. Na bien diplomatie biso na bango c'est kufa. À part Rwakaningi, azokene intérêt na ye rwandais. Oui. Intérêt na ye rwandais. Par exemple, ba carré miné kuna ba bimisa ba or moyibi ayibaka mbloka mboka na biso tant que rwandais ba ke na roteka na Chine. Tango ba lobo kangisi bo sabaje. Bo sabaje. Poka mère aza moyibi papa Tito. Tout ça makambo. Na kozonga ndeko naza kozonga ba disposer ba avion ba bimisi ba rwandais mani pe ko ya kakuna te ba onde ko bazobika na biso des fois ça m'énerve ozo balanga na zone ya mamona te parce que ba titre ba papa Tito ba kaka on baza à la hauteur est-ce que on lira sous fromage to bengi gouda e ana ko uta gombo lira sous itumbe yako ne ko yaboni madeso gombo to madeso gombo ya sous gombo produit madeso sous ndengeni pomme de terre et banaï ko uta goma et yaka susute majegele et yaka li susute mais majegele kala et rakitoko parce que yebisanga na ba chou bana ko uta kune zoya biloko zoya bangombe ya fresh biloko belé et yaka li susute pourquoi parce que guerre est na est Osola nandeko. Biso pe population tokoli ndenge nini au moment où guerre na est bango ba mboro ba kekanga biso suba nunde saka biso production ya fufuna masango. Osola nandeko. Nana kolinga zo risque aya kotika biloko kolia. Nyoso to na pona nini président Félix ba sekbalo ba bilan président ezamapi. Ozolanda bilan président ma belle population avant Ginzala mais bangonde ba c'est mère de troubles ba tu as bâton dans le roue pour que population a souffrir président Félix Ozanga foufoute Ozanga lipate Ozolanda ko sévère mais c'est la population qui souffre et moto bongana lingana betele maboko parce que c'est un outou bouné vous comprendre alors ba bibisa ba congolais na biso bazakuna bazonga biso peto betimbela papier on a 72 heures tous les Rwandais bima kende na aéroport Rwanda Airways ezakuna soki Rwanda Air bo kende mboka nobozonga oyo toko akosantete Congolais otikala kuna etalié voilà Congolais otikala Rwanda etalié po abiso tona chasse à l'homme voilà bon oyo kasonga lo beza buzoba c'est de la faiblesse. Moto azo ko agresser bino boko dorloter pourquoi boko sala né amitié pourquoi ozo négocier dès que sur la négociation la ndangai moto azo ko agresser bino pe agresser bino le lota banda kala combien de millions de morts pas de milliers mais de millions de morts jusqu'aujourd'hui azo continuer na eloko na bino moko continuer ko dorloter c'est de la faiblesse ndeko et ça buzoba
soki kasonga ko bersa ko melisaka ba rwandais mabele ngai te ngana ko melisa rwandais libele te. Voilà. Merci beaucoup. Botalaki biso de partout là qui bongo pendant que mon colombo lelo maman Panthère alobi pour un bon wana. Bon mais c'est le bail Congo démocratique qui maman Panthère maloba ya suka numéro allo to kabwana yo. Ndeko na santé malgré ko déranger maman Bibiane Wale. Na pesombo te la grande servante de Dieu. Gangi mingi moi pe maimati hein, c'est ngelo ki tsamo. Oyebi to koloba mais santé ko déranger mais par la grâce de Dieu on s'accroche pour le Congo. Voilà. Totikate. Voilà. Totikate. Na kosenga sur le romo ndeko na ngai pesa ta quelques minutes. Pourquoi ba député na biso ozobuka ko protéger Congo te? Comme la loi des pères et des mères. Loi de pères et des mères. C'est le moment pour exploiter les escrocs, koko sabiso, babongwani, babongoli motema. Natangi kombote. Balekisa. Après l'élection, tu n'as pas zani. Non, mon frère. Après l'élection, voilà. Avant l'élection, il faut loi les cas. Parce qu'il faut servir ni après les élections. Pour Ziggy a postulé, Kamera a postulé, Kanamba Zonga, boni aventure. Boni aventure. Bateau yo, baza. On s'en fout. Non, attendez. Retirez nos bêtises, Wana. Non, c'est du n'importe quoi, monsieur. C'est du n'importe quoi. Et ça bouzoba. Oh, ça bouzoba, mais c'est Sylvain. Quand énervé ngaïté, on a bercé le Rwandais pourquoi? On s'en fout, on n'a pas besoin de Rwandais. On n'a pas besoin d'étrangers à diriger Congo. Et puis on s'en fout. Et après le Congo, nous on protège notre pays. Voilà. Et les Ébango ou pas, il y a Bissoni Nakati. Il y a Bissoni, si on appelle ici ton pays ici. Voilà. Bateau va faire de Bazate. En tout cas, tu vas faible basate. Basi na bango basate. What is that bozo menace moto. Quelle moto? Tu bis ton comme un dragon ton craché moto wana. Voilà, ma Panthère numéro allo to kabana yo. Merci beaucoup. Plus 243 82 3002 067. Plus 243 82 3002 067. Na bandeli ya suka plus 243 82 3002 067. Voilà. Merci beaucoup na batron surtout balanda kibiso lokola papa Bajani na États-Unis, papa Clément Kanyuka na Australie. Oui. Baza ebele penda oba kolanda biso. Laura Pasteur Ndola in France, Pasteur Jacques Foulakanda. Pasteur Jacques Foulakanda Mbote. Oui, maître Walter Wali Chimanga, voilà. Les champions du Congo, voilà. Champion à Zaïre na boxe, bâton surtout Bayebi. Merci beaucoup. Naya Dodo Moubiaï. Oui. Mais Ousmane Benza, papa Jean-Baptiste Banza, mon frère Blanchard Massassou, na Londres, papa Youssouf Ngoma, en Australie, oui. Maman Mami Choma Toko, voilà. Baza Teme Belem couple Ngoma, papa voilà. Fiat Ngoma, voilà. Na Madong Mbunga Ngoma, na Benga la patrona. Voilà. Merci, Baza Teme Ondeko. Tope se bande ko sombo to ko bo soza kiba baba tunsusa ande ondimi. Merci beaucoup. Le grand Tshisekedi André Moutebasenga. Voilà. Le grand Tshisekedi Moutéma Marita. Voilà. Pourra pas mon vieux Varzino le grand Koundepe. Moutéma ya maman Marie-Cécile Iongo. Voilà. C'est bien. Marie-Claire Chango Diamarose. Marie-Claire Chango Diamarose. Mon vieux Augustin Moukamba, le président de la diaspora, n'a pas sur Mote Ebele, monté ma maman Justine et Sika Ozali. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup qui vous êtes de partout comme dans cette émission, nous sommes au merci Nadège Bondo à maman Siblime depuis France, merci Namande Boss pour comme de partout. Bon continuer à s'abonner, à partager, à liker. Merci à Français Capel sur ma caméra. Tu écoutes mes communiqués pour votre caméra.
Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informer sur notre devoir.